Die Leute sind 8 Kilometer gegangen. 8? Kilometer? Oui. Ele não vinha do Duar. Ah, acho que é net. Não vinha do Duar. Do sim. Dodi. Dodi. Que já bateu. Wie krass das einfach aussieht. Daqueles meio quilos lá. Ja. Como passou não? Você muito usado, coisa meu. Isso aí. Das sind Zimmer bitte. Chima, ja? Das ist mal meine Gaguga. So. Mach bonito. Oi, doch. Você quer passar? Assim, Oh, Yahweh, como? This is very, very beautiful. Yeah. You know what I'm talking about. Warum ist das nicht der Strand? So weit ist. Das wäre voll schön. Wir machen doch da das? Nee. Nein, das ist nicht der Strand. Isso é um passo na Stadion, tá? Ach, zum Glück, aber das. Leider zu. eye na kati ya matonge maison de passage na biso yango oyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Koki ko yamba papa ya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi. Totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro ozomona. Bonjour la famille. Maman Bijou na eko présenter bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou alobi tal botala bino monde to sali appartement la biso ngebunge. Botala appartement la biso ndenge ekomi. Appartement la biso oyo ezalaka na matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Otala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou alobi tobongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou alobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko. Toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama Bijou alobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Memling ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Mama Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37. Appartement la biso air moko komaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango ezana sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette.
ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres salon cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre salon cuisine, to kofungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou alobi bozala toujours branché. Bosala ba réservation na bino tozalaka na 7 places. La place na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana Maman Bijou alobi soko lingi okende congé benganga rapide mpona osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na premier niveau oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu mama moto osala séjour a te azwi 0. Appartement na biso eza propre makasi. Maman Bijou alobi balali. Merci na moto nyonso to pesanga confiance. Merci na bande compte surtout ba kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Maman Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mokie. So on a un long séjour à partir de 3 mois. Maman Bijou a le $30 ya pamba. So on a un séjour moko ya mukie. To on a $40. Appartement la biso avec $40. Vous avez un appartement oyo oza mobimba. Malili loko la chambre froide. Vous allez toujours branché. Vous s'abonner massivement la vidéo TV. Beaucoup à la journée d'ici. Ota l'appartement la biso ndenge eza kitoko. Maman Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur, ezobimisa solo ya kitoko. Babone na nga nyonso batu nyonso tubopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso. Maman Bijou azakobengisa bino boya bokozala jamais d'ici. Tozokota siko na chambre, tozokota na cuisine pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko. Bozomona ba mur, bozomona ndenge tokomisi yango, botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko. Maman Bijou alobi biso nde bosala, bozotala likolo nango, otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi. Video TV de makambo nde mosala balobi zanga na yo nyonso me zala na mwa makuta mpona osala boye il faut mbongo. Maman Bijou alobi boconfie biso grâce na bino nde mosala ezokende bien, nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso ntango mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi. Grâce na bino mosala Maman Bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda bomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango. Soki bolingi 2 chambres salon cuisine kaka bino 2 chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka 2e chambre ya appartement numéro 1. Donc, ce qui m'a appartement numéro 2, ezali chambre simple. Ce qui m'a appartement numéro 2, ezali chambre salon cuisine. Ce qui m'a fungolela yo appartement numéro 2 ou ezali awa, ba sangisi yango na appartement numéro 1 et ça la 2 chambres salon cuisine. Wana eza pona bato bayaka famille, ozoya na bana na yo na kin ko bukala te benga Maman Bijou sala réservation à place oyo
oyo kozala jamais dessus toza na groupe na biso toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assuré tokota na chambre et puis tokota na cuisine chambre salon cuisine omoni kuna tozala na basani toza na badouze toza na nyonso tout congélateur réchaud cuisine biso yango appartement chambre salon cuisine cuisine na biso yango oyo cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa